Bandeko bokolanda biso tolobi opesi mbwa boyi mbwa zongseli kolo na ye lolenge tolobaka bankoko bakolanda biso toko tondola vraiment culture na biso c'est très important lelo oyo to kufi mingi na kolia biloko oyo etali bambisi ya bafrigo oyo toko benga ba congélateur bambisi oyo keko wuta na mboka banoko mais lelo toye awa na site oyo etali note bambisi oyo kitoko eko salama awa yango okomona bandeko bako sala ngo mbisi moko gu bandeko poto bazalaka mingi vana posa ndenga moni boyo wana moni Mireille Songo pose salier papa okoki koloba ndenge nini otondola bandeko na makambo etali Thomson oyo poisson oyo. Bon, merci mingi bandeko. Donc oyo eza place oyo toya kaka nous le quinois toya kaka toli mwa liboke tozwi mwa mbisi tutu mpe tomemi na ndako. Il y a des gens oyo baza bapêcheurs baye na mbisi ya fraîche basali batumbi bapêche. Donc c'est un lieu qui marque la valeur de pêcheur. Si filet ici là bas côté na mai boatu bakei ko ça boy tam suma wa kango boy 2 semaines. Bakei pendant 2 semaines balali ne balé ngungi malili tipe ba ya pe na boy mususu pour moi be a risquer a kufi. Et quoi peut reçoyer? Oui pe mususu ba ya pe banda qui n'est pas zongi pas kufi azi en côté. Matondo mingi batata bamama bokolanda biso partout monde entier bisika ezwami bino na betando ekena bino bokolanda biso na bamboka bapaya oyo tokobenga bamboka banoko bokolanda ngawa bino chef ngungi nzamba tokotalisa bino masolo oyo etali ntoki masolo oyo etali culture na biso tokolamusa vraiment bandeko bayebaka mingi ete culture ezali nini ntoki ya libeni nini yango wana bandeko mingi bayebaka te yango nalobaka bonkoko yali ebandeli ya moto bonkoko ezali bongo lelo tokotalisa bonkoko bandeko bayoka note opesi mbwa boyi mbwa zongiseli kolo na ye yango wana tokotalisa bino awa tozali na site ya Kinkole mingi bomonaka oyo etali bapêcheur babiloko oyo ezali awa oyo ewuta batu mingi bayebaka te balobaka Nkondo Mobutu moto asala ngo mais awa toko découvrir que notre bourgmestre oyo aleka na commune ya Kinkole moto asala eloko oyo pour na pesa valeur na bankoko na biso ba oyo babandai ko pêcher ba oyo babandai ko yeba valeur ya mbisi valeur ya bankoko na biso wana yango wana asalaki avandaki mingi te asalaki eloko oyo yango pete chef ngungi na kolala te toko tondola na bino toko talisa na batu bakoloba ezali benini eloko nini ezali batata bamama bakoloba totana bino na KTG culture wana pesi bandeko bakolanda ngai Mireille Songo na Falansa akolanda ngai nazana bino ya baleki mama ya bana ebele Mireille Songo mama sociale ye asolaka bien seka kaka na bosanité la marraine tatou na bosanité tozali na bino ensemble toali ko tondolo na bino ndenge esengeli kimia tozana bino toko tondola kaka toyoka maloba ya batu patomoni yo awa na site ya Kinkole okoki koyesa bandeko oyo eza nini? Voilà, monument oyo ezomona awa na sima na ngai eza monument oyo ezosymboliser site ya bapêcheur na Congo mobimba tozala na journée moko eza le 24 juin bacélébrera journée nationale de la pêche yango mpona kohonore bavaillant pêcheur na biso ya Congo chef de l'état le raïs na époque na ye apesaki mbongo na ministre ya pêche ezalaki mwana ye moko Nkono Mobutu nde ayaki kosala eloko oyo na bourgmestre na biso Nkama ancien bourgmestre même chef de l'état na biso mpe Fati Beton ayaki mpe na monument oyo atongeli mpe bapêcheur lisusu mambo ebele koleka oyo na kati ya site ya Kinkole mais site oyo ezolakisa monument ya bapêcheur mpona kohonore bakoko na biso oyo babandaka masolo ya pêche na Congo. Kinkole ezali lokola base ya mambo etali pêche na Congo mobimba parce que site yango nde représentaka yango. Non, c'est un site légendaire, puis c'est un site historique, parce que si vous remarquez, même le président, notre deuxième président, Mobutu, avait tenu même des discours ici, tout en rappelant la grandeur et la valeur qu'on accorde à Mbisi. Donc, on a placé au Toyakaka, nous le quinois, Toyakaka, tous les mois les bokeh, tous les mois Mbisi,
tu peux te mettre dans ndako. Il y a des gens, par exemple, pêcheurs, il y a une mbisi fraîche, sali, tumbi, pêcheur. Donc c'est un lieu qui marque la valeur de pêcheur. Donc c'est un lieu qui cristallise, qui symbolise le travail des tutans, le travail assidu abattu par des pêcheurs. Donc on peut le qualifier comme un site dédié aux pêcheurs. Bandeko bokolanda biso tolobi opesi mbwa boyi mbwa zong likolo na ye lolenge tolobaka bankoko bakolanda biso toko tondola vraiment culture na biso, c'est très important. Lelo yo to kufi mingi na kolia biloko oyo etali bambisi ya ba frigo oyo toko benga ba congélateur bambisi oyo keko uta na mboka banoko, mais lelo to ye awa na site oyo etali note bambisi wa kitoko eko salama awa yango okomona bandeko bako sala ngo mbisi moko gu bandeko poto bazalaka mingi vana posa ndenga moni boyo wana moni Mireille Songo pose salier papa okokoloba ndenge ni notondo la bandeko na makambo etali Thomson oyo poisson oyo. Bon, merci mingi bandeko oyo bazo mona bambisi oyo ezali bambisi nzambe apesa biso ba congolais. Eza lokola moi bijou papa na ngai moi bijou Ezal eleki kutu bijou parce que ça biloko nzamba kela un homme normal, j'ai dit un homme normal doit manger de vrais poissons, c'est-à-dire le véritable créé par Dieu lui-même. Nous omona satenanga na yaka wana kikole na somba kabambisi oyo ba bio wana na ibi yangote nga na somba kaka awa na kikole ewuti na mai na sombi na tumbi ezana vitamine na le kitoko mususu na memi na ndako balambi na supu na le yango na loso na pondu oyo azana mwa muke ya ba moyen na ye akoki koya na kikole, ce n'est pas tellement cher, c'est passable et pas mutu nyonso uti mwa luboko na libenga na yo osombi mwa quelque chose, ne fût-ce qu'une fois la semaine, ne fût-ce que 2 fois le mois, au comment on a saté négé changer. Mais papa na ba konza mboka bakolanda biso pona Congo totonda bomengo totonda vraiment nkita makasi talo lenge ya Thomson oyo yeko sala bandeko oyo bapeshaka bakomona bepasi pona kozwa pona kangeloko oya monene oyo siko eloko nini bakonza mboka bakoko lengela pona ba pêcheur ba jeune garçon ba oyo bako pêcher ba oyo bako sala mosala moi babisaleli oyo pona to kanga biloko malama kitoko oyo ya bio. Bon, maintenant, moi j'ose croire que les alliés mais ce n'est pas donné à n'importe qui pour la pêcheur. Mais bateau yo, pona musala oyo, tous à encourager bango. Et ce n'est pas pour rien que Nalobaki Mbala Liboso, que le président de la République Fachi Beto a sali bango et si kamoko ya bien pour que bateau kabambi wana babombaka que moto ya woti sika woti accueilli à sombi yango allez les alliés et loko nzamba pesa ba congolais nous avons tout tala bambisi kitoko boy miso pour la nebalé ainsi de suite bateau bazana vocation ya ko pêcher baki koluka basinga baki koluka bandopo babwato ainsi de suite bateau bayebi les alliés musala il n'y a pas de son métier il n'y a pas de son métier yango wana bandeko bokanda biso papa lobi bambisi oyo eza motu ya mingi bandeko tozali awa bena kinkole bokomona beba jeune yango te moto akangi mbisi oyo alibe papa te alibe mama te alibe mokolo te alibe jeune yango wana ndenge mokonza mboka ndenge apesi valeur ya kokende kobombaka Thomson ya kobombaka mbisi ya kitoko kolia yango na esika moko nango pe ba jeune pe bali kosa pe mosala yango tokotuna ba jeune te bakanga be loko lolenge boni pona kanga mbisa monene boy pona pe ekoyepe ko soye moi ba risque wana ali ko bunda na pona mabumu na biso pe za la malamo toza la pe na vitamine yango wana tokolanda pe jeune oyo akangi mbisi oyo tokotuna pe moi mituna matondo papa. Merci mingi. Mbote ndeko mbote sikoyo bongo bokanga mbisi oyo lolenge boni pona tomona oza elenge oza jeune ba jeune belebele mingi bamipesi na bango na ko yiba batu biloko bamisu bakoyeba kuluna bamisu bakoyeba bango pe bato mabe ya butu kotungisa bato mais est-ce que lolenge yo okosala mosala oyo okanga ngo lolenge boni. Bon, merci pour la motuna
kokanga mbisi oyo eza facilité eza difficile po banda wana na basinga nylon bakosomba babula nylon basombi yango na bongo aposa bandi kotonga yango tie ekoma filet bandi kotonga yango malembe ta mosu ekoza ata filet ya ata 1000 mètres to 500 mètres kobwaka yango na ebale tie ekoma kokanga yango boye donc euta no mosika kobanda kotonga filet malembe filet ekosana ata mosu une semaine po esila ti filet esila mpo bakoti na mai bwatu bakei kosala boye ata mosu mwa bakanga yango boye 2 semaines bakei pendant 2 semaines balali na ebale ngungi malili mpe baya mpe na boye mosusu mpo mwa mpe ariske akufi ekwa mpe koswa ye mosusu mpe baya mpe banda kende mpe azongi mpe akufi azwi yango te mais président nde atiaka maboko na bapêcheur na biso awa atindi ba bateau de pêche ya bien mpona kokarte bango na bariske oyo bakendaka nango na babwato ya mikiere kaka bongo ntango mosusu mpe eloko kolia eza te make kaka riske azwa mbisa ya otekela bato peple ebalia. Merci mingi. Yango nomoni bandeko bokolanda biso bakonzi ya mboka bosunga ba jeune bopesa bango mwa bisaleli pona biloko oyo ebima ekende vraiment kitoko mingi yali mbisi moko kitoko mbisi yango pe bandeka poto bokolanda biso yali be kotekama nango moins cher yali kotekama combien 20 000 mbisi oyo isomba mi ba 50 000 60 000 ya munene eza na 75 000 omoni ezali ba biloko mo ya bio tokosenga bandeko bosunga ba jeune batika kuluna batikani bakotaka nebale bazwa bisali pona babunda pona mboka na biso nkita mboka na biso etombama na oyo etali bilei na biso ya fresh na oyo etali bilei na biso ya kitoko yango wana tolobi na bino boyoka moli lobano ya suka lobano ya suka ezali pona mokonzi ya mboka na biso Fachi Beton proposition proposer ba pêcheur na biso pona ba bateau de pêche koya tozozela ngo kaka atina ba bateau de pêche eya po tokanga ba mbisi koleka na ba oyoyo po atia pe ba pêcheur loboko ai s'occuper na bango na ati na kobana na 1 na 100% po ba pêcheur ba onyo kama bazonyo kama pona kanga ba mbisi c'est que amaita valeur na bango emata na Congo na biso c'est la bango ba bateau de pêche atina bango be bundeli pona kanga ba mbisi ba machette ba filet po bazwa esusu ya ebele koleka oyo bandeko bakolanda biso site oyo elobela ko nini na Mobutu. Bon, awa ezalaka esika oyo ezalaka presque retrouvaille ya congolais ya étranger ya mutu nyonso eza mutu aye ale asavoure asali vie continue na ye na sens wanga sikoyo okoloba lolenge boni nda bandeko oyo bakolanda biso partout monde entier bisika noto ezwami bango na site oyo ya Nsele elingi lakisa signification nango bakotala teke ba pêcheur boyo bien lolenge boni siko tokoki kopesa bango topesa bango tovalolizaka bango parce que awa eza esika mutu auti wapi aye asombi eloko na ye ale ameli amemi na ndaku donc asilisi vi na ye aye asepelisi vi na ye awa place tosukisaka vi nde awa kikole yango liboso ya maison communale. Bon, chute ya mbisi vraiment erapelanga vraiment bien puisque na romaso na tamboli na posa ke ya obenga mutu ou bien na bengi mutu na centre ville de référence na ngeza la ka awa c'est la mitone na temi awa na zela ne mutu awa na bengi aya kutanga awa na place au vraiment kitoko makasi donc tinde ba chambisi boy elobela ko le côté kubia ka eza ke lo mo ba kitisika bo te do eza o masinyo moko vraiment ya kitoko vraiment makasi kitoko makasi. Merci beaucoup Maton. Siti oyo rappelanga vraiment neti neti vanda esala biso mwa bien tozana na posaka développement biloko nde ya makasi ya propre ekota neti moment otokomi oyo eza komi moment ba fête il faut tozala na biloko ebele awa na wakati wa terrasse na biso tozala vraiment organisé na sepela makasi nanu nde bino boleka pe ka présence na bino esala biso bien makasi. Merci ko olenga site oyo ya mbisi eza collection mo symbole mon côté. Pardon? Le lenga site o ya mbisi. Nde ba mbisi likolo ezo l'action nini? Ezo l'action vraiment fidélité qui était oui awa nde sika ne mbisi nde lalaka. OK. Et plus nde sika o mbisi bimaka. OK. À part ça vraiment na sepela pe na makasi.
Toala Kinkole. Kinkole. Nakomina Nsele. Nakomina Nsele. Siko pene toye awa tokomona site oyo batie mbisi likolo. Ozana mwa makanisi nango elinge lakisa nini? Elinge loba nini? Toala Kinkole pêcheur. Mboka mbisi o Mobutu atika. Mboka mbisi. Ana ba mbisi abie mopongo. Nzombo. Mungusu, ngolo, mpoka, ngulu masa, bambongo, mbise bele tokangaka. Bandeko bokolanda biso chef ngungi pe lokoso atika te. Bata ndenge bako baola mbisi ngo ndenge bako tyango na kasa. Awe zanga na mama Francine chez ma Francine. Chez ma Francine Liboke. Liboke asika. Bambisa mai atokanga chambre fate mbisa mai. Donc ndeko nanga ngama masini okoyeko zwa mbisi ngo ndenge za mosuni. Tango okolia ngo bena kwanga okolia na kwanga mwa pilipili mwa okosala okobakisa mwa nkopo esala be kitoko be mingi bandeko bakolanda biso ezopesa mwa goût. Merci beaucoup Matondo. C'est bongo maman moi lilobeza te moi liloba noko koloba Matondo mbote papa na ngai lolenge toye awa na site oyo okomona ngo lolenge boni awa toza Mobutu atikela biso mboka oyo ezali dozana don awa eloko musela te donka ya mbisi so olingo lia mbisa fresh oye na Kinkolo mais sikoyo koko koyebisa bandeko ndenge omonaka boye orezonaka nini na Mobutu asala biso malamu atikela biso mboka moko oyo ezala mboka ya mbisi kaka so oza posa olia mbisa fresh yaka na Kinkolo mais sikoyo namoni be mbisi yango boye mwa mafuta eza mwa likolo kamera kokozwa botiaka be mafuta to be mafuta mbisi kaka eza kaka wili bepisi tomate mbuma esili toana elo musu totiaka yango ata mwa kuna nga masini mwata mwa image kokozwa ndenge mafuta ndenge ezali kosala lekeleke oyebi bino bo awa bwali be bandoki bwali kopesa bato posa kolia te papa lelo soki oza na posa olia mbisi ya fresh okiti na Kinkole otunika na prince yango o mopongo oyo nzombo o ngolo toana sorta bambisi nyonso ngulu masa oyo ngulu masa donc lokwa ngulu ya mai lakisa ngulu masa ngo bandeko bakolana na poto bamisu bayeba ngulu masa te nazasi bandeko bakolana biso bankoko oyo baza wana bayebi ngulu masa donc o nde ngulu masa donc eza ngulu ya mai ngulu ya mai so pe kozole ngo pe groupe ka lokwa ngulu ya mai mai ngulu penza ya fresh ya mai yango siko. Merci beaucoup Matondo si yonde mama Mutasa Liboke koloba walibe mota tribune walibe mongala papa aka bangala mboka bangala bangala seke bangala babalola mbisi kitoko papa menasko bandeko bakolanda biso mama Francis lolenge ya site oyo o rezonaka nini pona Mobutu papa Mobutu asala biso lo moko bien na mboka oyo atikela biso mbisi banda ba mama na biso bazalaka bakoli na mbisi batiki pe biso na mbisi yango tosepela eloko asala awa eza mboka oka Kinkole pêcheur mboka mbisi na mbisi tokanga mbisi ya fresh yango omoni tozosala sikoyo na bandeko oyo bana poto bakolanda biso mpo na KTJ monde entier balandaka ngo bayebi nga chef nguli nzamba guya mbisi tokokuta ngo awa be na Kinkole kota mama Francis okoloba ndenge nini liboke na yo ndenge osalaka ngo nasalaka liboke na ngai mopongo nzombo mongusu mbisa mai po ezala bamisu bakobosala bambisa chambre froide ya congélateur mais biso awa tozosala mbisa fresh euti na mai ndenge papa na biso Mobutu atikaka biso mpo na mbisi yango biso mpe tolandika likambo ya mbisi tozosala mpe ya mbisi ya kitoko soki oye Kinkole ka place badesine mpoka oyo yo mpe omona ngai naza wana mama Francine omona mbisi en plus mpe bourgmestre na biso Frank Mbo oyo batindeli biso ye mpe alingisi mbisi ya congélateur ekota te ye kaka ntango ozokanga mbisi azoverifie amona mpena mbisi ya fresh mpo sango ya Kinkole ekende tokoluka tata Frank Mbo Frank Mbo bourgmestre wana mwana moke en tout cas tosepeli nde batindeli biso ye tokoluka ye boluka ye papa ye nde apesi kimia na sele beta mwa losebane na mikolo na biso propre mpe tala nde atieli biso propre na Kinkole merci beaucoup Matondo